Mama bengani na ye, chérie bengani na ye. 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 Appartement numéro 5, hein? Oh, maman, déjà, le bataille. Elle a une chambre simple, hein? La chambre, la biseau simple, la chambre, mon coeur, mon nez. Chambre, la biseau simple, ya moyo. Chambre, la biseau simple, que dans la télévision. Et ça climatisé. Climatiseur, ya voilà. Tout ça, la frigo. Mais tout na biseau, ya moyo. Et ça, lui, à 2 personnes. Tout ça, comme moi, kiti, moko, awa. C'est pour l'ingi wa mesa ba otie la table awa. C'est pour l'ingi ba longola kiti oyo yo kaka. Appartement la biso yango eza propre makasi. Eza appartement ya $20 par jour. Donc chambre simple, il y a 2 personnes. C'est pour l'ingi boko ta 3 kaka bino parce que espace eza monene to koki kotia moi éponge awa na se. Et puis na tongo bolongoli éponge. Appartement de $20 par jour. Chambre la biso est très propre, est très classe. Maman déjà le dit, pour ça la confiance, vous allez jamais ici. Tout ça que vous n'avez pas pour la bino, pour la bosse la séjour la bino ya malam. Pour ça la séjour ya malam un appartement la biso, appartement bidor, bijoux d'or. Et ça la matongé na Irebu A37, où est la chambre simple, tout ça rappelle la chambre salon cuisine, tout ça appelle la 2 chambres salon cuisine. Maman déjà le dit bon confie la biso. Beaucoup à jamais d'ici. Ah, il y a surtout qui toko. Contactez-nga. Na numéro eko bimawana. Benga maman bijou ça la réservation à place na yo parce que la place na biso mingi est toujours occupée. Appartement au bozo mona soki lingi comme 2 chambres. Tout ça la porte moko ah, ils a caché to bomba yango. To ko fungola et puis to koti na chambre, salon, cuisine. Oyo bimaka chambre simple ils en a $20. Ce que l'ingi complet, on surtout à $50 chaque jour. Mais maman bijou le biko banga prité. Benganga. On sait la réservation à place na yo que vous allez jamais dessus. À partir de 3 mois, tu quittes ça appartement à biso makasi. Appartement aux hommes on a $20. So que ça la partie à 3 mois 90 jours. To cause là on a $15 par jour dans appartement oyo. Contactez Maman Bijou Nazawana pour Nabino 24 heures. Bye. Bonsoir à la famille. Maman Bijou naye kaka ko présenter bino. Salon na biso ya sika na appartement oyo to benga ka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to saleli bino surprise, to changer les bino bakiti. Bakiti normal, ba divan to changer pe sala manger et pas la biso de musala donc musala ezokende nango malamu mama Nadine umela botala salon na biso ndenge to changer bakiti to changer les bino pe sala manger ndako bozomona ezali chambre salon cuisine et komaka pe 2 chambres salon cuisine benga ngai osala réservation ya appartement numéro 1 okozala jamais d'ici. Merci.